Oto liaka ebo magateme oto bimisaka sa nini ebo magatango zoloba mo pepo ezoyo ezo sala yo musikonde bazongi silino alumumba est-ce que bino ba fumu ba chef coutumier est-ce que bo sala kanini pour avoir ba peke de ancien président Mobutu azaki pe mutu na bino ti sikwa za kana Maroc est-ce que bo bitsona no ba politicien bazana no ba ta science ba ko sala makamwa loko ya lokota to sala ni ato le mina bango bazali su ba mibekwa ba impérialiste kako bazolo ba roi yena no na masque ya lokuta ya basuku ba roi Belgique yena masque ya lokuta ya basuku lelo ba yena lino ya lokuta ya lumo donc bazomo na biso kana toza ba bébé wa bleu sur lokuta bazaki batu moko politique na bango mason Joana ndenge nini ozo chauffer ngate mikolo yo zala chauffer ngai wana bubutai ba chauffer ngai ba ozo bimana balabala ba jeune to na pekisa ba jeune ba sosola batika ko bimaka na balabala ma manifestation pam bazo zwa makila na bango ezo bazana ba Dubaï baza ba pays mosusu bino kaka mabange bu balle perdue voilà ça ba voilà makila na bino kende bon ba somba ka so batu na famille ba comment on même na balabala yende mutatika ko zaboko bokonzi ya le de histoire ya Laura Désiré la Kabila olo ba mino anko iboe ndeto pa mola keto bibo kene boko beta père bokonzi beta père on a bazako wela bokonzi premier élection yena Tshisekedi de père en 2011 mais élection za qui vrai mutaganya qui Kabila gagné qui Kabila mutaganya bon na bima président babike ba détourner wana bilobalo baso mutu basi babeti yo otikala kana bilobela ndeko kona biso mususu atikala na bilobela vérité Martin Fayot vérité de Irne mwana motote po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle internaute. Nous sommes toujours besoin Kalibakou ya kwanda biso na kata chaîne Abino Yali Nazarien TV na 4 émissions Abino Table Sainte aux présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokoa pour la conférence au président. Je dis un grand merci à Hervosa ma caméra, pourquoi pas équipe Mobimba Yali Nazarien TV, la PC vraiment merci et belé. Le Table Sainte dans un moko ya ba fumu ya mboka na biso azongi sous la micro la biso na kata plateau la biso ya les Nazariens TV na fumu vita. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés. To continuer sur émission la biso na fumu to zongeli a to yeba lisusu histoire ya suksi Afrique histoire ya mboka na biso to solango suna fumu azongi sous la deuxième fois avec la chaîne la biso bino batali Nazarien bo sengaki aleka to zongi sous na micro la biso avant d'abord on a présenté bino fumu vita non senga na régie atieso vraiment quantique aux édifiés bananzambe sur la bananzambe lokomo le sac comme on conduit à la servante de Mama Tiffany Mokoa et puis on se retrouve après cette chanson. Wewe
Pardon. Assis sur son trône. Oh, y'a Bisson També. Assis sur son trône. Bandi, ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Histoire. 30 juin, jour sacré des immortels. Des immortels. Est-ce que Babaki est mortel? C'est le temps que va jouer Mumba soit qu'il n'a. Si Mumba le Bakinga n'a pas idée. N'a ni père, ni mère, ni famille. Je sais qu'il y a une idée. C'est quoi Bobo Malikanis? Nous m'avons fait le vent à la moi syrien. On a fabriqué histoire. Fabriqué histoire par la mine. Voilà. Fumu toko ba toujours na émission la Fumu sikone o bazongi sili no Lumumba. Est-ce que bino ba Fumu ba chef coutumier? Est-ce que bo sala kanini pour avoir ba peke devant ancien président Mobutu azaki pe mutu na bino ti sikwaza kana Maroc? Est-ce que Mobutu bitsona no ba politicien bazana no ba to science. Ba ko sala makamwa loko ya lokuta toko sala ni. Ato le mina bango. Bazali sous ba mibeko ba impérialiste. Kako bazolo ba roi yena no na masque ya lokuta ya basuku. Ba roi Belgique yena masque ya lokuta ya basuku. Lelo ba yena lino ya lokuta ya lumo ya Lumumba. Donc bazo mona biso ka neto za ba bébé. Ba bébé wa blio sa lokuta. Ya lokuta. Mais ba ko longa te loko mo te na tango bitumbeza ya moli ya molimo. Bango baso ya nanzo nanzoto ba distraire binomena molimo bazana tante atamo Mosé. Bon, l'oracle de Désiré Kabila. Bango nyoso baza. Mais hier zaki déjà Lumumba ko sala nini hier zaki président na parti ya MC ya Lumumba basali palu Kabila zaki na kati. Nandenge kutu Mobutu ana zako pesa Kabila mbongo tango azana Tanzania. Mobutu mbo kanza baza binemi. Oh. Bajaba mindele. Oh, Mobutu là l'aura des Kabila bazaki ba massa. Oh. Mobutu a noté na Kabila bambongo. Bambongo na Tanzania. Ti Kabila kana ba personne olingi na ko bimiselo mbuta muntu azako sala ba intermédiaire wana. Ti lelo azana famille ya nani Polo Bolia Polo. Polo. Polo Maurice. Baje wala nyoso zali baje ba guerre wana nyoso afdel nyoso même ata oyo ba titi bazako sala bazako ke nozo amongo na Guadeloupe à ça que na Guadeloupe tout muso pas Mobutu bibi lokola grand saoudien ko kenda ke Mobutu ayuso abeso wana Tshisekedi boyebi wana Mobutu azo ba Tshisekedi batona tu bazaki batu moko
politique na bango mason Joana ndenge nini ozo chauffer ngate mikolo yo zala chauffer ngai wana Mobutu ay chauffer ngai ba ozo bima na balabala ba jeune to na pekisa ba jeune ba sosola batika ko bimaka na balabala ma manifestation pamba bazo zwa makila na bango ezo kende ba sacrifice ba jeune wakufa martyr ba martyr OK okufino pamba lobi mutongo komi mokonzi bino kutu na famille na bino atakwanga batindeli bino te ozomona yo tango bozo kendo kemba wana bana na bango bazana ba Dubaï baza ba pays mosusu bino kaka mabange bu balle perdue voilà ba bakia na bino yo kende bon basomba ka so batu na famille ba comment on même na balabala parce que la famille va timber là vraiment ba marche ba on police ba lo ba bima donc des marches batu wana nyoso bazaki bomoko tolandaki bango tomona ke bazaki pa bomoko Mobutu na Laurent Désiré Kabila na Laurent Désiré Kabila yango Mobutu a recruté motoyo ngana tina blaro nyoso za soma ba or kuna Mobutu mutaza ko fwa ka Mobutu na pisa la balukeli Mobutu balukeli Mobutu nene ba corrompre obimax kona comme MLC Lumumba sangisa ba Lumumba sino sobokende ko kwesa Mobutu yango bayaki ti bakadogo bakadogo David tero yo beta Goliath wate mwana mukena la lance bakadogo ba benda munduki kyo armée fort Mobutu azaki na ngonde Goliath ana mikeba kwesi bango mais si qu'on parlant Kabila Laurent Désiré Kabila tant côté qui tant que tant on fumu bon ça il tempé en soirée bon tango ye à côté ngapa na zaki na rotation côté mususu d'accord na zaki na côté Angola na kutu bazo kufa aoke ndingana za Angola to mona kana bilembo sanza amoye la kisabiso bilembo ke mututela zokende poto yebaki pe ko lekate babule belé bibaki no kala na écriture la Bible la Bible wa miso wapi wa miso sur na Daniel total lion ours léopard éléphant 4 cornes tokenango Daniel 7 wana okomona ba makamone ezala Daniel 7 et le bel marambala oyo kobela Laurent Désiré okomona tango ba kosala reconstitution ya Jérusalem mo toi ko lo ba to ko sala reconstitution ako umela te ako sala mid quelque tamba pesa ki ti ko ya Masia Laurent Désiré Kabila ya ko sala reconstitution à Congo mais c'est quoi donc on mérite na date wana ba bitanga na mukanda wana bango ba production to tangiti attaque ba watch to yango après Salomon a eu le pouvoir Salomon nena ezaki Kabila te ba mwana balobi ke azaki mwana Kabila te sikoyo David moi so atalaki ya général na douche tanga ba mal général abalaki moi si na yete mwana liboso akufi mwana mibale nani Salomon yende mutatika ko zaboko bokonzi ya le bête histoire ya Laurent Désiré la Kabila voilà parce que voilà l'émission on va vraiment tirer on va balisa yango c'est écriture biso toza bakita wala to yekoli écriture wana batikela biso na moki zoka ndeza makambo na biso me ba pesi yango neti bakimisi bino makanisi musi siko fu yeba oza inspirer pour comprendre makambo ezo sama nambo na mboka siko ba o na so bibelo ba yango ndeza na Congo eza na Congo me ba congolais bazoyeba te ba transformer on a le banzambe ok makomami ya batu bakomaki 66 livres basangisa on a livrement moko comme Bible soki combien d'erreurs eza na kati siko dani Kabila nde azalaki Salomon yango atikeli bino na Artenas
Attenance Lili. Oh, Bokonzo passage Bokonzo Pacifique. Tant que na mwana wana. Oh mwana nangai, oh mwana nangai. Tokata musala bi tokata ye muto na moto aso atozanga ye. Salomo habité. Oh yazana association de l'ande kolomwa. Zwa mwana bokata yete. Ba yaki bakata Congo, ndambu ba américain ba komi na Gabon. Nini? Excuse. Mais tant que y a tali n'enga tête au kabolate. Rien bako kabolate bon. Fatiaka. Simbaka pour père les to pona les kamango Simbaka moi là on va pas la Bible et dans la Congo et dans Congo Siko Salomo Kabila a habité au Kabola Congo tellement mutual la mingi il dépêche allez zoa zoa la boka bola te zoa là na les mingi yo mwana zoa au Kabila ça y a plus qu'on Fachi après ce qu'on sort à Fachi ce qu'on Bolanda d'habiter celui Bolanda Hervé Zolanda l'habiter la diaspora Bolanda histoire bien bozoka vraiment batanga mikanda Daniel beba romona ba mona ki après bokonzi ya bantaba mibale ya masemba na ba meme 4 ba bundaki tant bazaki na ba Moïse ba nani ba Fati ba fanzana ki ba batika na kame tout est salama déjà na kata mukanda Bible oh non tu veux passer la Congo na Bible ce que tu vas le ba mukanda nzambe nde Congo mukanda Congo mystère caché babombaki mystère caché babombaki so bakabwani bakela kami Daniel 9:8 quand les bleus bazobunda bakabwa bachele binoke bantaba ba meme zokande ezali puissance ya bato puissance ya bato wana ba Félix ba matungolo ba nani to bazalaki bandu bunda na ba Moïse na ba Mbemba ba nini bakabwanaki toti na David Salomo toti na Goliath David Mobutu na David talaka DSPD bazalaki est-ce que banana bakadogo bakoka hotelenga ba hotel bate mais Goliath kasi Mobutu na Goliath David abeti Goliath allez Salomo Azubokonzi moi elle a été moi so David lula ki na douche atini mobali na yeke bokenene na bituma bosani bomai tu vas récupérer même Afrique Kabila ne roi Salomo moi nous va Kabola et pas roi Salomo là qui ne Congo ko Kabila habité ba Kabola Congo te azumo là apesi on Fati tellement papa ba no la mimi c'est que omboka na bango soa omboka azumboka tout va bien à 4 pays bon tango asaki discours na kotake ya batete la kona la bane mboko eshe kufa kala eloko nini to kozwa mais ya bano lela article la biso te po ekufa mazo ko baka ndene maloba nde bomaka oto liaka ebomaka te me oto bimisaka sa nini ebomaka tango zoloba mopepo ezoyo ezosala yo mabe donc omoni berere yango wana mais tozali kokokisama nango soki bareconnaître balongola ignorance to se connaître bamuntu place na biso botangi pe ebele tolongwa pe na mibeko ya baimpérialiste bosambeli pe bosali baeglise ebele botika pe kozwa bango babapaya ozwi mbongo ya mabonza bakongolais okefuta yango na Rome ozwi mbongo ya banani oke nango so na mboka nini ole basoni basali bango moko bakomprena mwa muke basala ba église de réveil ya bango moko basoni kafuta pasteur soni kafuta ndolo ba asai bango église de réveil ekena futa mbongo na poto
Et ça va bien na bango ba tonga ba palais. Bonbongo à Congo tozolia na banako. Congo mais balo parce que vérité. Pour voilà muke ba protestant, ba christianisme wana ba islam, au sala rotinda ka kuna et pas moto atinda kiyo. Mais sur sali église réveil, mon nana réveil ba la muke na po. Balandi ba église wana protestant balandi dina bala sali zambe malamu afeye bon bana le basani ba bandi ko fongola babo edina bala asali mwan zambe malamu afongoli bana miss ba yebite biso peto la puissance yanza po dina bala za ba apa mu Kongo mu tradition ya kwanza nikimbangu avwa makamune nyos iningolo banini ke awa na Congo molakisi ya liboso ezali kimbangu edina bala atambola na message wana Zolan mindele ne ba eko corrompre bango ba corrompre edina bala chana no mwa boye po soki te biso koto kwanga na mukate to kozali susu te edina bala ba corrompre pa mindele bongo ya ko cha Biblia yesu ne ya ki pona Biblia aya Alexa ke Nzambe asali na kati na ye azo la pena Nzambe azo mona pe puissance yanza mundela za soko moni yona likambo na yo mala oye ko trahir ye il faut joyeux avec pesa boro wana yo zo ya ngai o sala ba miracle aboyi ba merveille pour ba comprendre yo voilà ni dabala balié c'est pas miner la chanter message mais qui liboso yaki na message ya bien aita kutana na minde ba fanya ozako mona ke ona kangaki batu ba weyi bayaki akangaki bango azaki na bango azaso la pena ba weyi pona ni fois ça na puissance yanza Nzambe ya bakoko na biso na bakimbango mais ba yeko changer ayo comme au nom de Jésus au nom de Jésus ayo ken ke voyage tozongi chez na mboka ba weyi bino mbozong sa nani yango biso te yoko continuer mission bango ba dévier kit zana cha mi fidèle fou-moi le bib bango mbozong sa ki nani obina ni edina bala na ba we bino mbozong sa ki akufa ki Nzambe mde baloba non et weta na Nzambe zuye ya bino Nzambe zaka bataki na bango atina ka biso ba soda ne te na mokili to peso convocation kende siko kuna aucun se justifier. Voilà, Edina Bala qui n'a aussi dit. Bon, voilà, on continue toujours l'émission. Fumu Siko, on a déjà grâce à Kouta Pena Kabila. Te yena kutana tena kutana mwasi na ye ndeta on azana Bwende avant l'élection en 2011 mwasi na yaki po bazaki na kizenga tinda bango kene pa batuana mwasi na yebi to monaki avant élection na Tshisekedi papa mwasi na zakola tekolo ba mino ko iboe ndeto pa mola keto bibo kene boko beta père beta père on a bazako wela bokonzi premier élection yena Tshisekedi le père en 2011 mais l'élection est qui vrai muta gagné qui Kabila gagné qui Kabila muta gagné bon na bima président babike ba détourner wana bilobalo so mutu wasi ba beti yo o tikala kana bilobela ndeko na biso mususu atikala na bilobela vérité Martin Fayot vérité de Irne ma kamunyo se sala maganano na mboka basa ya basantu sala kayango après ça nini eko ebana mais bino de aita ke bafumu ta bomona ki élection o ya Félix boyeba ke yimto bima bon soko tali na Zakaria oka 4 babi bokonzi Yashua na Zorobabel bazana bakonzi bakotinda bango étape pour ya ko continuer bilaka Kabila zaki na Zorobabel bazaki na Yashua mais batindi étape nani Fati ezana Zakaria na Bible bino bolanda la Bible bozomona ozo balisala batu ya bandundu nazaki na bango pa ba élection na yebisa ya bango zai bango ke yé mutobina OK fumu bato bele pe ba komela ngai ba yebisinga
est-ce que yo pe na misala osalaka est-ce que opesa ba porte-monnaie magique opesa ba kodia opesa pe ba tumbongo Toto boka so yika ko pesa mokako swa oko sende to pa molilo to boka so yita pesa mokako swa boki soyi bo pesi mokako sa na ovoloba na chance wana yo mto pesa aki place jumbo oki osala mosala te nde bakopambola na mosala na yo kasi mbongo ya ka ofandi kabo ata basali ba porte monnaie yango oza mosala osala te obala mokete wana siko zwi magie po osala vol malien bakendo yibelaka yo dipo sala yango te biso toza kosala yango te so nakeyiba moninga nasali malamu natini moto akeyiba bato eza malamu so topambolaka na mosala ko oza journaliste boye tokobelela bakoko no baza no bapambola mosala no ekende liboso liboso so babenga so ikutu nde yana kutu nini wana Congo Central Kodia Kodia eza porte monnaie te eza puissance ya clan na clan bakoko na bango bato batekela bango biloko wana eza clan na clan na basoyeli Nkodia ezali na baluba bazala Nkodia eza clan na clan eza biloko ya Congo Central tango basangani na bamindele na bokoko basali ba magie ba science na bango wana yo pesa yango te ngana pambola bato na ko pesa kaka mokako swa so sala musala oye opamboli na musanu wande ebata ndeza ba misusu ba pesa ba porte-monnaie de bonheur ngasi wana fumu bele mona sa fumu mona pesa porte-monnaie de bonheur pesa kodia wana basangisa beso tokota yo a contact na bakoko na yo topamoli tala mwana na bina ko pomoli biso so oye tokosenga na pesa ko ba wei kota botata o mama na bako ba génération te po bango nde tokobenga bango nde baba ndoko lukela yo ko puye na misalo sana na yango efongwama ok voilà so il porte bonheur est la bato zo ke no wala ba continuer ko lia mbongo le tandreni so ba zo ba porte bonheur est-ce que fumu par rapport ya misalo sala toni toye ba par rapport au salaire neti ba service nini eda ba service nini bon nga na formera nanu bato o na koyeba bonzamba bakoko na biso misala na bango na pambola bato nazana ba Mangomba Équateur Bandundu Kasai awa kutu na si mikolelo ka funa kende Bandundu ville bakata na kota Jofa na suka kota Ilebo Sankuru na kozonga pona kotala mabota nyonso esika na pelisa ba moto esika na tangisa bango mo peto sunga bato soki bokono ezali baye to salisa bango bokono maladie ba diabète diable na bête ba maladie nyonso na to pamolaka opambo bolongola yango to senga kango to sengi to bondela après to pesi bakisi na biso za rome ya diabète ozo kama masango zeta masango ba biloko nango akati ya tifon otokisi mai moto azombela ekosunga na diabète bongo sikoyo maladie so mudeti gamola o mutazobota to botsaka te kobota na fo bana ba musuza buka mibeko zamba critère ebele musuzu pe na bonchanes no dongola ba zemi mobali musuzu bo bala na mwasi force ezate kobota na ngene fo yeba ba caractère mingi oyezanaka na kati so yebi boko luka peke banzete ezali oya komele sokoli moto pe a concevoir. OK, voilà maître Nabi Fumu, chef coutumier Fumu. Moi c'est sur TV Zangonga. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fait aux années numéro de téléphone so ba bakoza pour sortir ya recontacter yo ba côté sur la source histoire ba kozo on bon mot de la fin na jate pongana princesse de l'Éternel. Mama Tiffany tokozana na ngonga nyonso akozala na posa na ngai pona ba libota ba nazarien to solola na kozala na ngai mais na mokola lelo na tomeli bango kaka mokolo malamu feti malamu ya baboti pe mokolo malamu ya bawe na biso babosa na te kokende kotala bawe bakala kala baza kolamba biloko mo we asengi ngai ufufu azanzala mabe wa laissez les mots enterrer l'air
yo ko enterré était o mokolo ko fo yo ko tanga ke zo kanza na ya pesa damage te exact tir na biso hein exact tir na biso moni bino ba ko pour de rêver ba to bebe sema kambwana te tango basangwa mindele bazalaki makamwana baboyaki te eza kozala mais bino tambo kezo machine bino ya réveil oyo nde bokomo ko intégrate ba chemin wana nyonso po milimo wana ebima lisusu te meturo tosi tokangi bino bokangi bango tokangi bango tozali zonga tozali batoyeba Congo eza na maboko na biso makambo nyonso eza na maboko na biso mais to reconnaître nzela na biso authenticité saluons l'emblème d'or de notre authenticité emblème ya authenticité yango tosali yango mais so obima na baba bato batana lisenga biso o nani nini yango oyo mais tozo garder les bino authenticité bambula mitano tozo kenda bokozongela yango nazwaka docteur moko aza na États-Unis na Floride Beya ayaki na kalal ndeko moko ya ngunza abelaka maladi mo babetaki yawa ayoka te mais na salsaki na bite sombanta bato kene na cimetière ba papa na yo mama ne bakufa na circo kwao tokendaka na butu tokesa la cérémonie to zongi ye moko azongi a sentir ka zongi na bawei na ye ti lelo akena na États-Unis abenganga malade na tongisaka yeso te mais azaki docteur to longo lengo na rituel po ba esprit de mort wana bango bato bakoma travailler nango fallait reconnaître que bango sala racha po sikoyo azwa lobiko to sali biso to sala na bawei oui, pas bakufa te nzoto ekufa me molimo ekufa te même oboti mwana soko zo pese kombo dadi ota mwana mama azabeta mwana mabeka makambo ndoi na ye poni bo pese kombo ndoi wana mwana landika ndoi na ye donc basala ka to tande ignorance te liboso matondo mingi numéro na ngai est 082 27 97 657 plus 243 082 27 97 657 voilà numéro nanga nazongisi matondo mingi na ye moko princesse de l'Éternel mama Tiffany na libota nyonso ya banazarien biso mpe banazarien totombeli bino mokolela mo misala malamu esika nyonso bozali ekende liboso ebandeli ezalaki lelo kaka liloba wana nde yango wana porte bonheur yango wana soki nini balukaka po bakoko batikaka liloba nde bapamolaki biso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoye. Je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Moko pour notre confiance au Pessinga et voix avec la caméra partout dans les quatre coins du monde, partout où vous êtes bakoko la biso zaki fumu vita et tozong ali sususu tozong ele susu parce qu'il y a à la chaîne bando yo kaito ba savoir faire neto ba histoire kaka ya soux ya mboka de toujours le balasuka émission bafwa bachala nitolé là-bas quoi on se retrouve à la prochaine, bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Noka, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps.
La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais komanakana lelo oapose biso masuwa ya noa bato balingi Congo bakota na kati po mopepa delige komobeta libanda na kati ya arche de Noé lion azalaka na peti ya kolia ntabati po bolingo ekangaki ye libumu bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono kachafati. Lelo tokomo mono kachafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo lelo oabuze biso masuwa ya noa bato balingi Congo bakota na kati po mopepa delige komobeta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Konsesi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Ambo Kanangai. Yango nazo bondela yo batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto bajika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka. Lelo Kongo ezwi mokondi oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta dengo pakolaki bakonzi mafuta dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Congo Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Mwelamani, Jacques Kangudia. Congo eza Mwambi wa Nzambi Mwelamani. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo ezali likambo ya mabele célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.
kante lobi kolebie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete